Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Mais lobby a néré kangi chala mwana. Ana bakasha mike. Te za kasha mike mike te bango besa biso te no to kanga bakasha mike mike bango besa biso te no to kanga ne ya ne. OK. Bakangi ya ne te. Mama chala mwana yo wana vedi ke bakanga ka batu musuba za ka kuna ti lelo. Po mama chala mwana za ki kuna. Voilà. Vedi ke batu musuba ba za ka na ane wana ti lelo. Politique ya lo to chilo mwena ona mboka o. Ya lokuta. Est-ce qu'il y a l'autre rôle message à Maman Chalamwana wana il a qui ciblé par la personne qu'il connaît? Est-ce que c'est une manière de communiquer pour interpeller Moutou Nanze Mololenge Bongo? Ngala lubibu. Mama Chalamwana abeti nzembo. Kaso no yona lubibu. Yango kasinga na zoebisa oso. Mama Chalamwana ya abeti nzembo wana. Abeti ngi ba ndingi tsuka abeti titre ingratitude. Zilanga sukune muke. Expliquez toi ba non. Amba ka ici ça c'est loko. Zilanga des muke. Okei. Bakei Genève. Abwakisi baninga. Ingratitude okimi. Okei Kenya. Osigné na to basinyaki. Okomi Kisasa moko azana boulot. Ingratitude. Okeki ngakati. Osigné. Obimi une année tolanda 2 ans okomi kubwakisa. Ingratitude. Chalamwana eza ngai mutu na kole ete eza bataliba nde bakole yango Mama Chalamwana nde bakangisi ko Chalamwana eza ngam na kole te po soki bango bazoka na contexte mosusu balingi bazwa Mama Chalamwana yembi nzembo eza nzembo kitoko conseil ya makasi kozala ingrate na vie nzembo moko kitoko nga mikolo par jour ako ezaka 4 minutes ezobeza ata 40. Mama Chalamwana ayembela biso nzembo ya na mema na poto au matin na avion obisa bana na mema na poto basali sa camarade de kinze kwa boy ça pas et nécessite ka débat ya ingratitude nécessité donc to ko ba kesa ka ingratitude eza na mo eloko moko na simango to pesa na eza des chansons jeté Chibola wa mwana wetu fika munda wa chini mwana pela linga. Exemple TV kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme ya sans périque boy. Faut vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique au Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préférée na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais
zéro bêtise eza kuna. Donc kuna pas de bêtise, zéro bêtise na kati ya Barési Baza TV. Pas de bêtises na kati ya Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon notamment papa maman les qui bana na salon. To bon biso Barési Baza TV. Bo ça na RRT. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Batutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Amoureux tu ya théâtre, batutu botala SB TV, batutu botala Belleville TV, batutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffusé à théâtre, ba Leke TV, batutu o ba diffusé à théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ni à Barési Baza TV, ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. C'est toujours avec un réel plaisir de vous retrouver encore sur vos télévisions, sur Exemple Télévision, votre humble serviteur Aïdé Carré Bachia. Mobala Sango, toujours le de vous servir, comme vous le remarquez, nous sommes sous la pluie, mais Kassan était comme nous avons eu le pouvoir ou le devoir de vous servir. À chaque fois qu'il y a une information qui est en train de circuler, s'il y a une actualité, nous sommes là toujours pour vous présenter cette émission. Laissez-moi remercier le coordonnateur de cette chaîne qui est M. Barési Baza, monsieur le journaliste. Merci à toi, Adji Bilili. Celui qui assume image, son, cadrage, peu importe l'endroit, il assume, il fait le plateau, il fait tout. Je veux dire un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe, à tous nos partenaires d'Exemple Télévision. Je veux dire un grand merci. Un grand merci à tous les abonnés. Pourquoi pas aussi na bato ba vidéo na biso, bato ba partage la vidéo. On vous dit un grand merci. Un grand merci aussi na bato ba s'abonner. Quand on a 50 000 abonnés, parce que l'objectif est déjà atteint. Avant toi à franchir 2021, il faut qu'on a 50 000 abonnés. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à l'étranger, les amis. Un grand merci à toute ma famille pour avoir d'être là, pour m'assister de l'un comme de près. Je vous dis un grand merci. Mesdames et messieurs, comme vous le remarquez, comme vous le constatez, je l'ai dit dans mon annonce, c'est qu'aujourd'hui sur ce plateau, je vais partager mon plateau avec un analyste, un homme politique. C'est avec lui que je parce que vous comprenez que l'activité de l'Union, dans la politique, il y a une consultation, il y a une consultation, est-ce que consultation est aussi pour moi, il y a un projet sorti de crise, mais on est pas seulement bilinga. Mais est-ce que consultation mon amboka Fachi président a proposé est-ce que l'économie a sorti des crises sur cette robette à Masolongo le nom mon amboka Rigobert Katumba ou Azali moko pe kata IDPS bonjour mon amboka Rigobert. Bonjour. Boni papa. Qui m'ezali Nangola Nzambe. Qui est Nangola Nzambe. Un mot gentil na bato ba Orlando le na kata Exemple Télévision au pour se présenter na Mukuse. Bande kono bazo landanga na pesi bango surtout mbote. Tout azolanda na pesi mbote ozala na Congo ozala na Brazza ozala na Paris ozala wapi bandeko tout na pesi bango tout mbote. Donc on est ensemble autour lingaka mboka, on est toujours ensemble pour na mboka na biso toujours bunda un jour tout libérer yango et c'est pour bientôt là tout libérer mboka na biso. Ce qui bato bazui le liba quoi kolando le na kasa Exemple Télévision so bako qui est Rigobert Katumba na Mukuse penza qui est Rigobert Katumba. Premièrement, un combattant, et Rigobert Katumba, c'est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS le peuple. L'UDPS le peuple veut dire parti où il a dirigé, n'a papa n'a vu sauf Valentin Moubake Nombi. Donc, fils politique, il tient ce qu'il doit Moulumba, il y a Valentin Moubake Nombi. Il y a Valentin Moubake Nombi. Parlons un peu de cette actualité, notre bon en sommaire, concernant sortie à crise. Topé de consultation au moins en boka Fachi Béton président lui ça que ça là pour na sortir mais tout moi si maman en boka payer Martin Fayulu a capé na proposition on a dans deux propositions il y a abouti ça quand est l'autre côté et puis ça moi bilinga est-ce que processus au moi en boka Félix Tshisekedi attendait est-ce que ko simba non processus au déjà bandi wana maman micro non processus déjà au ya bandi wana ils ont qui déjà et bandaki déjà mabé et bandaki déjà mabé. À lobby, il est bloqué. Le pays est bloqué. Il doit consulter
bato oyo alobaka koconsulte wana eza biloko mibale différent na oyo président Martin Fayulu alobaki na oyo président Valentin Mubaka alobaki. Ye alingi aconsolider mwa force moko boye mpo na ye et non mpo na mboka. Mais oyo président Martin alobaki ezalaki mpo na mboka, ezalaki mpo na individu ya Tshilombo te. Ozomona mpo bato ebele bakomi ete alobaki sikoa komi oboya te. Si c'était pour les pays wana biso nyonso tout le monde d'accord. Mais eza mpo na mboka te, eza mpo na ye. Alingi ayiba majorité ya kolabo na ye Kabila. En utilisant les autres, il est bloqué. Oui, nani nda bloqué. Mais ba bloqué ezaba oyo ye bisaka biso ke baza ba partenaire na ye privilégié. Mama nani wana? Même FCCT. Bazo bloqué eza FCC. Bon, na Tshilombo, na Kabila, bango nde bazana ba institution. S'il faut consulter, abenga ba ministre, nos consulter bango, atuna bango ni nezo marché te. Obengi ba gouverneur, atuni bango ni nezo marché te. Abengi ba député, obengi ba sénateur, atuni bango ni nezo marché te. Peut-être ba okende ko débloquer ma comme na bango kuna. Obenga Fayulu akende kuna, kwa kende ko débloquer. Okende ko débloquer ni neza oyo moko okangi, ye moko amikanga. Ya lokola mwana bikangi na ndako. Ndinga kata ndako. Yo moko bikangi na kata ndako. Okomi ko benga eboya bofungolela nga, boya bofungolela ngai. Yo ndoza na kata ndako, yo ndoza na fungola. Fungola kako bimati. Yo komo ko benga batu engulu palibanda, batu basala ni. Ba ko porter au main fort. Fungola yo moko na kata, aza pe na fungola. Fungola. Moi mboka Rigobert Katumolobi ke oyo Valentin Mubaka a proposé qu'ils a différent na mona na eza différent na oyo Félix Tshisekedi a proposé. Ce que Valentin Mubaka ezaki proposition et ezaki le lenge kani. On doit comprendre. On dit ezaki na efficacité très efficace. Ba papa ça qu'il y a une chance bête. Très efficace même. Il y a beaucoup de na ba chance. Ezaki nini kasi? Président Valentin Mubaka a proposé une conférence internationale sur les pays. Conférence internationale sur la RDC. Kuna toye bato vanda nanu international elingo bato vandi biso nyonso tu. Biso nyonso ba congolais to vandi nanu. Ale to bengi ba voisin obino tu bozo déranger biso. To vanda nanu. To lobela likambongo. To lobela lo likambongo. Yo Kagame na Banyarwanda bulukaka nini na Kongo. Banyamulenge pe. Banyarwanda bulukaka nini na Kongo. Bazaka Banyamulenge te mulenge eza kombo ngomba na biso. Bazaka Banyarwanda. Okay. Mulenge wana eza kombo ya montagne oyo ya biso ezalaka na mulenge wana. Silo bapesa bango Banyamulenge onde. Bazalaka Banyamulenge te baza Banyarwanda. Voilà. Siko bango baye balongoli Rwanda wana babakisi mulenge oyo ya biso ngomba wana. Ngomba na ngafuna kimosala futi ni kutu mikolo na mataka na kitaka. Voilà. Au perdre moi sans au perdre moi poids. Donc eloko wana président Valentin Loba eza déjà ya makasi ya munene. Ko to kovanda na to kanisi ko solola to bibo. Kabila yo za problème. Oyiba ba pouvoir, otikalo za jamais légitime na Congo. Tolandeli ba criminels yo. Place nous za Boloko. Tolandi na kota ba généraux. Oh yo tekaka mandoki na est. Obomaka batu. Toujours na Boloko. Ozomona teka toza ko assainir directement terrain. Bande ko lokola ba Kagame wana. Toko porter bango plainte. Bakangeli biso bango biso moko soki siko to vandi totali bo lokola to vandi boye biso na biso mbuma mabeza na kikatumba tolongoli katumba yo za malamu zalana awa yo yibate yo bomate po mutu nyonso tu oya kometa ba crime na Congo crime ya modèle nyonso tu économique ya kobomaka batu bango tu fo bazala interpeller na justice yango moni na kati ya dossier wana to sengane rapport mapping s'appliquer application à rapport mapping wana est s'appliquer pour ce qui rapport wana est s'appliquer to vani kimia na mboka o oui siko yo za chef de l'état comment baza ko bloquer eloko wana eza appliquer to bloquer yango eza Tshilombo ye moko bien garant de la nation pour l'application ya accord mapping wana ya rapport mapping wana ni nezo zanga faut benga kaka Fayulu pour application ya rapport mapping est s'appliquer. Non. Aza na liste ya 9 généraux. Oyo bazo sala ba criminel ese kuna. Ba américain ne ba elie ba PC tala bato. Bango yoyo kanga bango.
eza na mesa na eti lelo po asala ngodo il faut abenga kaka Fayulu to Mubaki ndeko ebengeli ne wana azobenga batu soko za maile te na politique oke ko dinda na nzungu na bango oyo batana kabila wana bazo toka ba congolais nyoso politicien bazo dinisa ka bango wana moko mais c'est tout à fait normal sur les simboles zo tambola bien il faut mo konza mboka bengi sa bandeko na yo bazo ba freiner parce que hormis la politique nous sommes de bazara bandeko ya ka ennemi te za rende politique ne kaboli ba parti to ba couleur tendance politique na bango sur que marché bien des fois ben sa bandeko ne ba vendre singa nani alobi ke azande ko na biso te ndeko na biso zo sala sambla ya lokolo yo za na fufu na ndako vandi libando limbisi matamo lobi ke nazana nzala mais fufu za na ndako kota liet azana solution wana zo sala les distraction pure et simple ba congolais ngana comprendre te ba congolais belé nazo comprendre te na ba papa mibimba na ba so disant docteur na ba so disant ba licencié na mboka o nazo comprendre bango te eloko esala mikaka pona ko flouer biso na makambo minembu oki makambo ngo bandi banda bandi makambo ni wana ozoka su minembu ozoka koma rubewa oyoki ya rugabu non bat atika ko distraire biso atika ko jouer jeu ya munguna atika ko jouer jeu ya munguna ayambi ba député soki groupe de 13 soki 13 apôtres soki 13 nini wana ayamba ki bango mena ko bimana bango papa lo kondo lo baki makambo nyo surtout papa lo kondo lo baki makambo nyo surtout papa lo kondo lo bina tuniye pona koro ya yeba sinyana kabila na kingakati ya répondaki lo kondo nini akoboma yango te akor wana akoboma yango te pa lo kondo mtalo baki bongo lo kondo akosaki so lo kondo bande ko kosa muya yazalaki wana te Patrick muya yazalaki wana putu muya yanda sepelaki te ndenge lo kondo zo bimisaka makambu ya chambre na salon na papu azalaka na seni onani tengo imulunda te wazalaka vice président ya seni Njoli Jacques Njoli ok batala dina muya ya nelongi babi me papa oyo lokondo makamni azoloba en tout cas na lingaka papa wana pe po azalaka ni mana parler ba vérité ndenge moko na papa Molière balobaka na bango c'est que consultation nde ozomona olobi ke bandi ya mabe mais biso le monde va bonne chose évolution mboka kwa koyamba bato po to mona ki mona mboka Moïse Katumbi saki batan ebena mikila ya mikila libanda ayaka Congo te koyani na kata Kinshasa directement kenda ki azaki recepa azaki pande konae frère nae Félix Tshisekedi bato ki maintenant avoir kota na consultation ba solo li 4 sentir que fraternité aux obligés biso zo sangisa bandi kona biso ezaki pe le monde bala mo to moni consultation to ke dans les bons au monde ngote kombo bandi déjà wana ya kutanga ka Moïse Katumbi wana nga déjà et salinga déjà mali na nzoto asala ki mikolo ebele azo ya Kongo te amboka na bango awa mboka ba Moïse Katumbi mboka oyo so to bito beta makambo ya Kongo na ba Congolais Moïse Katumbi aza obligé ya kaka makambo ya Kongo aza ni Congolais de père ni Congolais de mère awa za mboka na bango te ata bandango banda kala boza ngai pe mutu na bandaki kasi te ebandali banda kala solution kasi pas kala pardon ebandaki pa banani voilà ebandaki pa ya ba camarade yo ya ye ya FCC ko Katumbi za mutu FCC eba banade aussi bango nde balakisa biso ke oui aza na ye Congolais te papa na yo soki italien mama na yo Zambien olingi ndi na Congo mwana nde mobala za député na Zambie ya ye Katumbi za député na Zambie makamba Congo alingi ni avant mi déjà na Congo azumi bongo déjà belé na Congo eza baje tout en consultation o na zolo bawana e bandeli nango eza mabe consultation pe moi mboka Moïse Katumbi nango eza mabe ya ke kuna makambo solo na tilo moto ebité bakendaki kuna moyena quelque chose moyena ba intérêt na bango bakena ba intérêt na bango bazu ba carburant ya $250,000 ndenge toki bandeko na biso bazo solango na kiluba oh bato ba koti consultation una bazo ba carburant bazo zo carburant ndenge ni Moïse azwaki $250,000 bemba pas zoki $250,000 ndenge bandeko wana banoko solo na telefone na ndenge to beti so Moïse Katumbi to moi parenthèse mukie
Ça fait débat, l'autre aux yeux, c'est les cas qui n'ont demandé, l'autre dans leur réponse. Ça fait débat, il semblerait-il que tant mon amour comme moi, qui récite et pas de déconner, Martin Fayulu. Pas plus de qui n'a propagande au Martin Fayulu, au sein de Kinshasa, mon amour comme moi, va contribuer à ma casse. Tant d'autres ensemble, ben qu'on pousse à pousser. Mais au moment d'absence, c'est mon amour comme Martin Fayulu n'a qu'à arriver à moi, amour comme moi, Katumbi. On dépasse mon pour des mesures. Babilo, Bozoluka. Bopota kaka ne Martin. Zela na répondre yo. Zela kopota te. Zela na répondre yo. Babilo ko nezaka bozolinga bopota Martin Fayulu buzoba. Ye Katumbi ra longwaki Katanga. Ayeki sasa, ayaki na objectif nini? Ya Chilombote. Ya Chilombote. Ayaki na objectif akini. Mais ça na kasa collectif ba kasa la muka. Bayambaki yete ko bazo ya bamuto la muka. Bayambaki ye na ensemble na ye. Ayaki na étiquette ya la muka te. Ah ok. Avec la particularité hormis la mouka. C'est obligatoire que Katumbi nenga zoya kisasa li Fayulu alungu na ndaku na chimutuka wu na kiko yamba Fayulu. Na kiko yamba Katumbi. Baza parti moko? Parti moko te, batikolo za parti moko. Baza coalition plutôt. Coalition na bango eza consigné te na makambu ya consultation wana. Voilà. Akena ndenge na ye ataki babenga bongo nani? La consultant. Te akena ndenge na ataki na makamuni ya business akende na makamuto ya la muka ya nini. Voilà, vous comprenez que c'est mon cas Katumba, oui. Oui, aki makamuni ya business ici donc ils a lokola Katumbi a soutenu ki Fayulu na campagne ali Katumbi Fayulu ba nomemela ke sakata mulana partout. Nani na mokilo ba soutenu ka été na campagne. Nani ata Trump o Biden ata Kabila azaka na batu ba soutenu ka na campagne. Bon lokola bo soutenir Fayulu na campagne comme il kambo. Bile boza consulter te na mon. To kendo lukani lipo to maladie. Te ko pasa ma kanisi na bino par rapport ya mboka. Biso toza maladie, toza pe consulter te. Invitation yaki to décliner ki yango. Invitation yaki? To décliner yango. Bati ko ba komela mabik to boya. Et yaki to boyi yango. Biso na de pèse les peuples et yaki. Qu'est-ce que vous proposez pas jusqu'à présent moi mboka Félix azaka la place. Mais toi babiba ba conseiller ba yo kama bozo kanisa, bo chana mesa to avancer. Yo makambo yo to proposaki ezana matoyi na Chilombo. Ezana mesa na Chilombo. Conférence internationale c'est la RDC. Yango wana déjà biso to lobaki. Okobenga biso soto ke nesu nini biso. Nini otokino sola kuna lisusu. Toko makune ko Joa Carabira. Chance ni moi mboka Rigobert Katumbozo pesa na consultation moi mboka Félix Tshisekedi azosala. Ba pesa ka chance ni bembete etelema. C'est-à-dire et kufa déjà pouvoir ya malonga te na kopesa ngo chance ani. Ezaka ka to kilo kunde sili. Pendant chance exacte. Chance exacte. Toute ma consultation on se basa ko sala et ko aboutir na eloko te parce que donc il ko aboutir na eloko te. Ya lokola moi. Et bon lelo soki lelo moi mboka Rigobert na katote. Eza lokola moi ça zo yibisa OK. Naza na zemi azo kosa yo. Okozela 9 mois na kobima te. Mais to lala ninda komona mona ki bima do vimba. Moi mboka Rigobert bo siko lelo soki esalike consultation au moins mboka Félix Tshisekedi dans ça la esimbi changement ça na mboka répondre beaucoup changement le bateau beaucoup ça rama le banabino wana nga na ebisio lelo kanga date lelo toza mardi 17 tokozonga nga no lisusu na plateau oyo omona ki kosimba te contrairement bango ne ba ko changer maloba ebele ba olela oyoki nzembo te nzete ka ko matelaki esiko matelaki to comme wana parce que ça fait polémique ça fait débat yango kasi yango moni na fungolo ka parenthèse wana sika matelaki sika ko kitela donc consultation wana lokole bandaki na Kabila akosuka kana makolo Kabila donc ya même biso ne soit pas Kabila te. Voilà, vous comprenez que c'est Rigobert Katumba, un combattant de IDPS, le peuple de Valentin Moubaké. C'est avec lui on est en train de discuter ensemble concernant les différentes lignes d'actualité de notre pays, plutôt j'allais dire. Parlons de ce deuxième sujet qui est fait la ligne de l'actualité, que tout le monde en parle, tout le monde discute. Maintenant, c'est plus à cacher, c'est plus à craindre. Il s'agit de la chanson de la maman Mamou nationale. Ingratitude. Ingratitude. Pourquoi ingratitude? Maman Chalamon a aimé l'émission de ingratitude parce que l'émission de lui que ingratitude est ça. Mouto, ça les bolam, azong c'est le monnaie des singes dans la français. Mais à notre grande surprise, ingratitude à Maman Chalamon na malobaïm na kati et comme impliqué politique. Pourquoi ça? Sur cette occasion, moi Rigobert Katumba, tout me reçoit concernant Nzembo, il y a ingratitude. Moi mboka Rigobert Katumba. Ingratitude à Maman Chalamon et bimi kutuna nute. Débloquer en ébimi, libre en les réseaux sociaux, ça fait polémique.
tout le monde en parle, tout le monde en discute. Qu'est-ce qui se passe dans la Nzembo wana? En tout cas, maman wana hasard artiste moko sur le plan artistique. Na lila maman wana fort. Ah voilà. Sur le plan artistique, na lila maman wana à mort. Sur le plan politique, wana na partageaka na été. Mais sur le plan artistique, a composé Nzembo moko kitoko. A participer conseil ya kitoko. Ingratitude. Ayembi bandeliti suka. Ingratitude n'est pas un nani. Ingratitude est à titre. Sikoyo. Contenu. Bon, c'est la contenu dans mon côté. Voilà. Maman Yembi, ingratitude. Et le coup de toi, l'église. Passer à Zoti, le minimum ma bezawa. Allez, mon dimi, moi, tel mikuna bimi. Eh, nana minimum ma be. C'est que yéna zana minimum ma be. Maman Yembi, ingratitude. Il va à mon lili. Ayembi, à bois qui paye banga, Yembi, kaka ingratitude. Mais tout le monde est ingrat, va s'afficher. Nana, il s'afficher l'ingratitude. Net, bakangie pour nani. Bokela, ça m'a sabat na boloko. Atangi ni kombo ya Songolo. Ya Songolo ni Pakala. Mais bolali c'est na aner na intention nini. Yebisanga alali na boloko na intention nini. Afingi ni tata mutu ni mama mutu ingratitude. Omoni siko ke komi ko ndimango. Pour na lanjango bien alobi na examen ozwa kati. Na compétition pe ozwa kati. Prof alekisi yo si mosali nini obwakisi. Donc il va son prof zana mambo ka kibeka tumba. Tous ça va intellectuel. Tu analyser beka Nzembo. Tu analyser ka Nzembo mama chala mwana ngo. Mama chala mwana partement ka lobby. Kaka Nzeto matela ki ka yango ndoko kitela. Voilà. Parce que Nzeto muta matela ki, Nzeto ni mutu ndoko kitela. Ngana yebi. Ngana yebite. Ngana yebite. Ko to lobi boko poani. Kwa mama chala mwana absolument to yoka kineti nungu ana kata aner. Tout le monde est confirmé l'information. Ah, ok, c'est bon. C'est que l'on a fauté. Et Yokate, Zela. Ndé le bien ça na aner wana. Peut-être de dire que pour me porter mon plainte, il faut le nom de la personne soit cité dans carte. ANRP kangiye pambate. ANRP ordre ou na présidence de la République ne ba ke ko mama batu na ajuana. Na bien. Et puis donc il sentit le président malamu. Ordre ou likolo. Ordre ou présidence de la République. Des ANR a vu à exécuter. Pour quelle raison? Il faut tout comprendre. Et puis ben c'est biso ke ba kangaka ba kashu ya ANR wana. Ozobosana. Mais lobby ANR kangi chala mwana. Ana bakasha mike mike. Te za kasho mike mike te bango besa biso te no to kanga bakasho mike mike bango besa biso ke no to kanga ne aner. Aner, OK. Bakangi aner te. Mama tshela mwana yiwana vedi ke bakanga ka batu musuba za ka akunda ti lelo. Po mama tshela mwana za ki kuna. Voilà. Vedi ke batu musupe bazaka na aner ona ti lelo. Politique ya lokuto chilombo ena ona mboka oyo. Ya lokuta. Est-ce que le tokolo ba message à mama tshela mwana wana est qui ciblé par la personne qu'il connaît? Est-ce que c'est une manière de communiquer, de interpeller Moutou na Nzembo lolenge bongo? Ngala lobi boy. Mama tshela mwana abeti Nzembo. Kaso no yona lobi no. Yango kasinga na zo bisa osi boy. Mama tshela mwana era abeti Nzembo wana. Abeti ngwe ba de tisu ka petit titre ingratitude. Zilanga sikone expliquer muke. Expliquer to yoba non. Mama ka ji ça loko. Zilanga de expliquer muke. Bokei Bakei Genève. Abwakisi baninga ingratitude okimi Bokei Kenya bosigné na muto basinyaki bokomi Kisasa moko azana boloko ingratitude okeki ngakati osigné obimi une année tolanda 2 ans okomi koluko bwakisa ingratitude ozo comprendre ngo. Mais en tant qu'artiste, abetango kitoko proprement. Wana ezanga mtu na pesi mo explication wana. Ya yo wana. C'est ça question ils langa ils ont kima. Wana zanze mo tshela mona beti, wana za selonga na vani pe na ça. Na lobi avant question ko kima. Pourquoi vous collez la chanson de Mama Tchala Mwana na place bozo coller ngo? Ezate ke ba coller chanson ya Mama Tchala Mwana na place bazo coller yango. Quoi c'est ba analyse na yo. Ani muto ozo analyse ozo coller. Te moninga nga makambo banga tolo ba muto oyo. Ngana lobi ba kendaki Genève. Ba kendaki Genève mutakima kina Genève za Chilombo. Chilombo, OK. Ba ke Kenya, mutakima kina Kenya za Chilombo. Chilombo, OK. Ba ke
eza ngai mutu na kole ete eza bataliban nde bakole yango mama Tchalamwana nde bakangi sikoyo Tchalamwana eza ngai na kole te po soki bango bazoka na contexte mosusu balingi bazwa mama Tchalamwana yembi nzembo eza nzembo kitoko conseil ya makasi kozala ingra te na vie nzembo moko kitoko nga mikolo donc par jour encore ezaka 4 minutes ezobeta ata 40 fois mama Tchalamwana ayembela biso nzembo ya na mema na poto au matin na avion obisa bana na mema na poto basali sa camarade ekinse kwa boy ça pas et nécessite ka débat ya o ingratitude nécessité donc to ko ba kiesa ka ingratitude eza na moi eloko moko na sima yango to pesa na eza des chansons jeté nzembo o lobi wana ngaba nzembo mama Tchalamwana ba nzembo ya mama Tchalamwana ebele na oka ya kiluba ayemba nga kala okay nzembo ni wa wa mwana wetu chibola wa mwana wetu fika munda bwa chini wona pela linga yango ingratitude lisusu na lingi yango lisusu ayembi chanza bon chanza oya abwaka chanza wana ekanga bato te pona ni po chanza wana ekanga mutu nyoso kwa tuna o azana likambu te tombola liboko likolo chanza we okay voilà chanza wana nde il fallait que luka makambu bongo ingratitude oyo mutu abatakela na boloko boni na mama bato boni na mwasi ya bato ebe foyo ka modèle azofinga mama wana moi mboka rigobeka na mambo finga entre parenthèses to yaki victime ya audio mozo circuler ba réseaux sociaux ya mutu abengi mama Tchalamwana yembelanga est-ce ko yembelanga ntembo siko autre est-ce que traduction maloba ya le bazo yebate alobi maloba nini kwa lobi kuna toza na média ko interpréter maloba na papa na lobi alobi maloba nikas eza tellement impoli OK très impoli même très impoli ezaka pona Tchalamwana te mais pona ba maman nyoso tout donc je peux pas vraiment je vois ma maman à moi je vois ma femme à moi je vois mes grandes sœurs je vois de ba maman je peux pas muto wane afo luka kangande oya benga ki wana nde fuba luka bakanga boke kanga Tchalamwana abeti kala nzembo okangi na oki ni kombo Chilombo na nzembo wana ni kombo Kabila ni ya Fayulu ni ya Bemba ni ya Katumbi ni ya Mubake ni ya Sesanga ayembi nzembo na ye nzembo mwe tekami na bango nzembo be bibete ba sali lango ba vidéo mutu azwi nzembo ka sali vidéo na ye mais zo dépendre na mutu ndenge figurer bilongi ya bato o baza cité te na kati ya nzembo na mutu oyo asali vidéo banani ba pousser bato wana basala ba vidéo eza réaction ya bataliban ya beti nzembo ne yo bengi ofingi ye c'est que nzembo yo eza nde ya oyo uzomona ya beti nzembo na yale ba mama moko boye ya baluba babimi bakomo finga Tchalamwana papa eza ni nzembo ya campagne électorale ngana longola mama na Tchalamwana azaka hypocrite te voilà lokwa bato mususu to lokola bandeko Basile ba hypocrite ndeko Basile longo un grand hypocrite ndeni wala hypocrite azaki na Kabila boye amoni koto ya Kabila balongoli ministre akomi fati mama Tchalamwana aza très constant un bon kabiliste aza kabiliste eba ni kabiliste ne otikela ki kabiliste ne ete au moins écoute aza clair aza ne kabiliste bongo ba kabiliste o mususu babomba na kana opposition on est so yibanga opposition babomba na tilelo yo betanga kombote yo banga te tenanga nga tanga yo betanga ba kombo otanga Basile longo Basile za paye mokote ouais na ebisi yo sikoyo ke ndeko Basile za hypocrite babiso bazate ka nani o ko ba yo ndo koyiba hypocrite nazo sunani Bemba hypocrite Yozo sunani mama bemba japa bomba gombo hypocrite makasi kabilisa makila igwe ya kabilisa ya suka yango na ebisu bakisa su nani tena zotanga lukela ngapiti tena kuluka ndeni ngai banga iba ata ba kombo moko yebi ngana ngai ba hypocrite c'est que toi avancer so que ye otangi komona toi avancer continue yo ndana maloba nanga déjà na lobike biloko wana bataliba bazosala démocratie état de droit ya fuati
Mais est-ce que le lot, ceux qui peut-être ceux qui peut-être été, est-ce que vous pouvez ça, bah qu'on retirer Penzembo wana ingratitude. Pour quelle raison? Pour la dernière vague kendeli. Vague ouais kendeli. ndenge ke wana. Pour maman Chalamona comme victime là. C'est là sa question nanga. Olingo bana déjà mabe. Nzembo wana bo retirer mon point. Pour ndenge moto zo kendeli. Moi maman Chalamona victime ma finga ebe. Banzembo ba salité bato bazo bina bolumbu awa ezole kaka. Oyo mutu atei makasi bongo. Bolongolongo pour nani. Wana message. Wana côté. Oui atei. Ingratitude te. Oh, afingi nani te lobala nzembo wana afingi nani. Afingi ta interpeller ka. Interpeller batu. Interpeller ben ingrat. Siko ngane lo ndena boye, je n'ai jamais été ingrat. Été ngana tikala ka boye na za sou ingrat te. Ici lit. Quoi? Ba retirer ngote. Ba retirer pour nani. Pas peut-être bon vague yo. Vague nini? Vague moto de kende ko finga ma. Pour yo mo okoki ko ça. Okoki ata ko ça traduction te ya ma finga ya maloba papa na lobaki. Donc eza sombre. Ndenge na bango. To ba photo mo ba photo ozo circuler mama chala mwana soki eza yé so na montage. Ezola kisaka kake baza mal éduqué. En tout cas pour na nzembo oyo mutu oyo ofinga mama chala mwana pour na nzembo wana aza mal éduqué. Point barre. Aza artiste nzembo wana ebeta. Ebeta d'ailleurs banzembo nazo beta peut-être album na ya suka par rapport à jamais ya mère écoute l'album na ya fait carrière na ye non non que maman tira mona beta sous 10 album bom ta azoke ne clôturer carrière na banzembo kitoko boy ingratitude ko wapi et beta attends non mais c'est moi capé la partie yebi nzembo ngana nzembo wana ba mo ba parole okangi attention we uza kokende mbangu sala attention we uza kokende nyoka na examen uzwa kate compétition uzwa pété prof alekisi yo. Bon, vous comprenez que c'est moi Mboka Rigobert Katumba, c'est avec lui on a essayé d'échanger concernant ces différents lignes d'actualité parce que nous sommes journalistes. Nous avons l'obligation de parler aux actualités circuler. Tout ça, toujours prêt pour nous discuter, pour échanger les concernant les grandes lignes d'actualité. Comment voir que tout le monde question la déjà. Lentement sérieusement, gratuité il y a 2 jours, 3 jours ban école à Bolina jusqu'à présent, bazo tangate. Il y a d'autres écoles même jusqu'à présent des prix parce que les banda batanga bangote bakenda classe banda tongo si pourquoi où en sommes nous tout ce qui est malembe vers la fin de l'année ngo siko surtout ya mboka oyo faut ça na makambo wana président de la république élié ozona na ministre finance té mbongo nyonso tout président de la république élié siko gratuité ko uta enseignant qui nous concerne qui bénévolat allez yo les garana majoro fara wa mbongo nyonso l'état oulié ponani gratuité est un article constitutionnel. Il faut respecter yango. Enseignant peut bazan a droit ya kozwa mbongo na bango ya salaire. Au moins peste au kende siko. Voilà. Ngana ebisi ba parents bo futa te. Enseignant peut bo tangisa te ti ba opesa bino mbongo na bino. Ils a droit na bango. Ils a droit bana fu ba tanga gratuit. Ils a peut droit ya ba enseignant fu ba jwa salaire na bango. Bali ba salaire ba enseigner za nango. Mais ba do réclamer nde siko nde ba bana ko futa ma ba 500 et qui teta na ba 200. Parce que moi perd ça 300 nde siko bo ma enseignant mingi. Ndeko na ngai. Mbongo ya kofuta. On est bon ba hotel na mona mboka fachi pour la gratuité ngo. Et surtout ba sango. To lo balika monde za polele. Totika comédie de mauvais goût. Yo nanga su ba peso $200 girango 1 mois. Ozana 4 bana terre, 3 bana terre. Enseignant pas à sa parent. À sa parent. D'ailleurs salaire il y a enseignant ngoti lelo. Eza dans l'andaki ministre moko azolo bakeza dans les 300 ceux qui combien de 1000 francs congolais. Toujours déjà basta 50 quelques dollars. Hein? Yes quoi enseignant wana à cause de la peine mwana natanga sakena université. Ndako avandaka aluwaka. Bana faut baler les commettre les 30. Na salaire ni. Pour ça la consultation on va débloquer ce qui 6 millions. Et ça coûte un bon bouquet. Salaire au bateau futa Kabila na moi moko. Hein? 650 000.
Sénateur à vie. Et ça, 650 000. 2 millions. Ça reste à vérifier. À vérifier, mais à d'autres, combien de $1000? Sénateur à vie. Sénateur en vie. Salaire, il y a Kabila Moko. Ceux qui 65 millions, ils ont déjà belé. Babakisi peut enseigner. Babakisi peut enseigner. Moi, Kanya, Kabatata, tu peux lire bien. Vous avez enseignant mbongo ezati. Enseignant mbongo ezati. Bon, Kabila. Est-ce que Kabila zapi na nyongo moko ya mois 2 mois ba futa été. Toye ba penan. Pour enseigner faut azaka na retard. Kabila za na retard ya 1 mois ou azumbo moté. Tout sur le renta qui va congolais. Oh, enseignant, basine bazo bloqué, oui, bon. Kabila pas na moi nyongo moko boye. L'État perd un nyongo Kabila té à 2 mois, 3 mois boye a futi Kabila té. Aza donc aza en ordre ba futi kitoko. Bon enseignant oyo azo sala ke yo baati yo koma baati. Enseignant oyo azo sala ke yo ministre de finance ou comme ministre de finance na bongo na mutu. Est-ce que mona tema komolika na Congo ezaka kindo na ngai? Na Congo maka presque les kakeza eza clarté, eza ya molili ya mutu kindoki. Enseignant alelaka. Soda wa oke ndobundela ka mboka kuna alelaka. Fonctionnaire à l'État alelaka. Bato régie des zones nationales balelaka. Eza kindoki te. Eza kindoki te. Misala mabe. Donc, bango wana bazo le kakawa mituka 7, 8, 30, 40. Mais enseignant za kana la gomme. Enseignant za kana soulier moko so hotel pe soulier mo mawa. Et maintenant, voilà. Basalani. Masaka grève. Ah oui. Oui. Bonne nouvelle de l'autre côté de la ministre des Affaires étrangères de $300 à 99 $, passeport désormais, passeport Ekiti, et aussi des $300 $99. Bonne nouvelle pour les Congolais, on va se plaindre rebelle, passeport et comment il passe, passeport qui m'ont passé. Bonne nouvelle, comment tu trouves? Passeport et comment il passe, passeport babandaki ko pesa les chouchouté. Tout ça moi il n'a ndambu. Toujours le choix passeport. Bon, passeport on a $300. Oh, il y a $300. Seulement qu'il y a une Noki. C'est là. Passeport on a $120. Mais pour qu'il y ait des Noki, on a combien au lobby? $300. Pas bah $200, mais seulement qu'il y a voilà. Au moins il y a 9 wana. Chaka 100 pour à peine Kenya ba. Chaka $100. $1 ils ont raté. 100. Donc 120 balongol ka $20. Mais pour jouer passeport les lots au pesi mbongo na o lelo ba bengi on a pourquoi lobby les cas to zonga na 250. Oh. Mais en réalité ils en a Congo eloko changer té. Eloko changer té. Soko zana no $9 no wana kende futa ngona banki. Au futi na banki au memeli bango ba preuve de paiement pour ba benga yo zo passeport et ko sala 5 mois. Oki ngai ndenge ba ndo sala biso kana kala so au futi na banki $120 pour récupérer en 5 mois mais pesa bango kaka $250. Au moins dans 2 jours. 2 jours té au pesa na tongo na poko jo appelle la maman wana. La faute revient chez qui? Et ça yo no bien faute wana ezo la sa incapacité ya l'état, irresponsabilité ya l'état. Irresponsabilité ya l'état congolais. Et toujours l'État congolais, toujours pas naka na Chilombo. Si na ba chef de riz. Irresponsabilité de l'État congolais. Donc voilà. Moi, je vais quand tu commences à souka déjà, n'habite dernier message par rapport à l'élément à l'élo. Non, message à souka pour l'élo. Les abandés qu'on a vu sur tout ce qu'on a la district. Pour ma solo ouais consultation na moni pandi moi batumingi. Tokende la posa nango ça va dans la consultation ba pas la comédien ba ba tout belé ba la musicien s'il te plaît tozaki na posa ya mboka e bonga non tokende bongisa mutu moko poko mbona e Chilombo omoni
mposa tozali nango yango wana tozala bomoko bomoko biloko atino monaka bila bokende kokota te oyo azokende kuna azomema bino na libulu ya banyamulenge oke kodinda kuna kobimeza pasi po modele moko ezokendele ebele baomona koweya sika te tozobengana baokipa oyo na bandeko mosusu tobengana bango bakende mpo lokoso elekaki ozo comprendre modele afe na ngai yango wana mbote na bandeko bazolanda partout bazolanda ngai na pesi bino mbote partout vraiment bozolanda na pesi bino mbote na Belgique ndeko Elia mbote nango wana na madame mbote yango wana salo mbote nango wana Pauvre salaud. Salo mbote nango wana Voilà. mbote na bato belé mama qui panvita yo pe papa René yo pe maman Nina mbote na yo rien ne marche au pays et loko ezate mbula pelo beta makasa. Voilà. Sous la pluie, on a voulu vous servir. C'est la décarré Bachia pour le compte de Exemple Télévision. J'ai reçu Robert Katumba, l'un des combattants de IDPS, le peuple de Mwanamboka Valentin Moubak. C'est avec lui. Le dream camp de l'IECHA, le dream camp de l'IECHA dans la après 2 ans, c'est un dream financier, ici à partir de la mairie au Bona, Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en doto elong la kabatash, so piliniko za na tema ko ya bia ya propre. Oiza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza huile el kendaka na produit en doto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, Exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza Wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, Penda touché dans les camarades, Bibarezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti, qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a mon thème donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, tout côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, Exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup.
Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Maman, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par contre s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. Tout bon abiso Barési Baza TV. Bon ça la RRT. Barési Baza TV, Bébé TV, Barési Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme, car à la Katia, Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Belleville TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni Barési Baza TV. Ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pas c'est comme une agence et si kananda kumbala moko soza mpesa bachindelo wana airtel mani bachindelo wana tibu kashi bachindelo ezala tepe ekomi. Pour ça faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Monchoa Sevastro. Yaka Europe na Kinshasa agence de transfert ya sir à domicile batikelo pa na ndap et numéro pa na téléphone maman Sévérine Monchoa Sevastro asisi masolo wana. Yo benga numéro na pension na Belgique partout en Europe au benga 0032 48 344 22 51 yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mbonga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao, maman na bébé, ana tante, ya omela batu mbongo. Asa wana kutute, awana Kinshasa kaka, numéro eza moko, opesi kuna. Bengi 00240 3 code mboka, RDC 89 031 62 86 batine le mbongo. Ezala tepe komi. Takanga kisinjoka kaka ngandimiye. Bonga sina swaki. Ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro wana. Agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou
mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonios, ba gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc la Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, bango nyonso, to le bela bango nyonso, il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que bon bah français là balinga et comment pas se mettre au kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas d'ici. Donc quand même je pense qu'il a sali bien en français. Hein. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV du Toko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV du Toko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Toko, rien à dire.